Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Triste, vraiment, ça fait vraiment mal. Ba audio, ya mimika bongo et bimi lisusu. Pourquoi ba audio wana et bimi et se retrouver dans les réseaux sociaux? Après live ya mimika bongo, ouais sala ki pona vidéo ne moko, et ça a déjà 9 ans passés, 9 années, 9 ans, 9 ans passés. Et les cas, ba page, oh ils ont ma mikolo yo. Tellement ba na ba contenu te. Ba koma pour ba faire vivre ba page na bango. Ba koma ko sakana na ba artiste. Au moins na ba bimise lelo no moko akala. Pour ba tala ka réaction na yo ou soit ba alimenter page. Ba tu ba seka yo parce que au moins le monde a remarqué vidéo so ba bazo commenter ngo mingi et comme ka viral. So bat baza ko identifier yo pe mingi et comme rappel viral. Siko erreur ou mimika bongo salaki. Izaki tan ba identifier ya sali live na live wana aleli peut-être bat ba comprendre ki te kolela wana ezalaki ya ndenge nini. Et koka pe kozala kolela moko ya au kanisi ndenge nzambe azwaki na pasa komisi lelo kolela moko ya kanda mais congolais ou soit nati ba congolais te mutu nyonso ana na même compréhension te et surtout ce ko ya biso siko ezalo kwa na Congo tellement tout ça na ba tribu o ezana tellement na incompréhension makasi ce vidéo no tombé ka na tribu wana ya ba incompréhension makasi toyeba que tu es mal vu et à cause ya vidéo wana babimisi ba audio wana ikokai nango ko bima lelo te po isifika mimi abola na vidéo wana kara abeta ngo kara babimisi ba audio wana lelo te bazo seka e makasi na kotia nanga audio yango na kotia yango mais audio e bimi po ya ki da ko sala vidéo monde ba komite balobi mimi silika pepo na oyo émission wana salaki po na Bob oyo ki Bob alobelaka belle vie yango osali bongo je comprends pas donc je crois Bob wana a comment alobela belle vie tant ba publier yango ya donc en tout cas wala penda na se réserver na tiens entre parenthèses problème na nga kaka réaction ya mimi ndinga yaki kolela ne wana batebeli ba comprendre na banga ngote babimisi audio wana ne po apesaki batu positionne ke video wana eswaki ye a justifia ki yango batu bebi da ke point faible ya mimi eza passé alors que passé ya mutu ezala ya malamu ezala ya mabe lokola déjà passé na monité mutu pourquoi il faut s'inquiéter na passé na parce que sur les réseaux sociaux ya na mutu ba finga lokwa sindi likambo passé azate po didiston po yo kisa sindi pasi anozo ka photo mo ya passé na zaka muke atazo seka mais sindi le kera kipa na tabeta ngo kara tel point que ezwa ampleur te ezwa valeur te parce que biso monde tozaka aboye. Moi je me suis mariée depuis 2017 photo nanga mariage soko tali yango na nde naza lelo eza nde moko te zomona ke photo na kala wana première année tant bobalani ozomona photo ngo kitoko deuxième année tant ozomona photo troisième année après 5 ozomona okanga na koli na changer oh et c'est parce que c'est ça qui bodo ozomona ke échanger
Alors bato ebele bakompone na bango mimi te. Mais ezala kolela wana ezalaki ya malamu, ezala kolela ezalaki ya mabe. Importance ya sorti wana eza te. To ezalaki te. Ezalaki te. Na otie la bino audio. Non kana sisaka koleba mukie. Non seulement na otie la bino audio, mais na otie la bino ba video mususu ya mimika bongo. Ndenga zalaka ne comique. Elo mususu nenga na lobela Mimi. Mimi. Si la pe babimi se la kaka passé na eboye. Irène, Irène, nabi soki Irène soki nani. Babimi sa photo na babi si la zaki li bomunene makomikie. Baji photo mo ya kala si la lata single boy. Babi azaki makomikie li bomunene babimi si yango kapo ba se kasila. Kaka po ba se kasila. Yo siko idole no eza sila. Sila asa loko la mona te tali ete. Pona kala soki. Ata sila botami na famille ya mbongo. Mais à un moment donné, il faut luka mbongo na yo mokoti. Eza sumbonga ba parent te. À un certain âge, mbonga ba parent ekouvra abiso. Mais à un certain âge aussi, mbonga ba parent comme il faut na luka mbongo na nga moko. Pona se retrouver en vie. Donc, peut-être que période on si la zaki na ma coquine dans les lotés, mais na période on a kazaki da bien. Pour moi, na autre bête sur la mariage. Donc, faut ta mariage. Tant on a beau thème à passer na nga, na zende musus, mais tant on a beau type ouais leki, na zapende musus. Ce qui donne nous apenda si la zala mutoa kara. À tel point que bato ba luka ba salo mabe à travers vidéo ou photo ou quoi que ce soit, ba yebi na bango position noté. Donc mutuko soko fanda ki kimi osala ki no live wana te. Ba nge ba na bango position noté. Est-ce que suis yo te okanisi passer tala toza na biso na ba image ba passer aussi na mutu tiza ngote. Neti nga penda boyeko a eza pe na makambo pe bele pe na passer ça na nga pe passer. Mais nous allons na gravité makambo na mutu na ngate. Pourquoi? Parce que avec le temps, gravité à makambo ezalaka lisusu te. Ezala bato mususu bazala ba passer moko bo ezala mobile moko to mwasi moko alingaka ye makasi. Mais après 10 ans 15 ans bi quand mutunga na linga makasi be mabe okisoma. Parce que gravité ali kambo azana ngona passer ezala ngo suste. Conseil penza bakomi kobimiselo ba audio sûrement eza pe na makamsu ba kobimisa susu Mimi kobimate ata na émission kobeta lisolo te betango kara contenu na batongo Léon na yo on entier la babone no awa zwa exemple ya idole na yo si la bisalo elle est tout le temps harcelée sur les réseaux sociaux baya na ba photo akala mabe baya na vous nous avez ce qui nini mabe baya na kofinga kiabota kate mabe baya na ba émission ya ba chroniqueur na yeba mabe moko na si la ne répond jamais étant à ça l'émission ka moko ti lelo émission na si la salle on ça fait 4 mois mais ti lelo et ba conséquence émission na ezala parce que quand une personne ne parle pas, cela ne veut pas dire que cette personne-là, elle est faible. Elle n'est pas faible. Sauf que ce qu'a fait, le bon qui va déguer que ça, il m'a trop. Et on m'a dit, mususu. Ata bat baso tumbola ya loba te. Pour ça, lobby, ba déguer bat le quoi, ba c'est là, ba déguer zobeta ma degré supérieur. Donc, comme conseil aux ânes de Konanga, grande sœur peut-être, oui, grande sœur, l'équipe a obeta munda ya pa obi nezaka que à part audio na otie la batulelo ezala makambo soupe le kana ngope na passer na yo pe ou peut-être ezala ngope isa ko honorer au petit mais eza passé et à présent noté eza présent noté ma bende so eza ki présent no eza loko mo eleki lelo lobby et à passer le passé c'est le passé bible lobby ne pensez plus aux événements passés parce que le fait que ça là qui lève au PC bat
faiblesse ne alinga passer ne yate et alelier ozomona non 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 esala ya liboso pe ya suka ata abimisi elema mususu koya na yo te koya te lobi na oyela bino na émission mususu mpo na ana émission lokwa misato mpo na Mimi Kabongo mais pour le moment na opesa Mimi Kabongo ba courage ebele koya te zo exemple ya idole na yo Sila Bisalu afinga maka mais ayaka te à tel point que batu ba ebele position te est-ce que suis te esali pasi te ba ebele mona yango ezosala force ne makasi ça batu nde bafingi me baonde bazwi trouble ya azine trouble te azane à l'aise po ata pe essuie boye ba pete quelqu'un mana pe soit qui donc mam siko aza phénoménal siko mam sangonde yende idole nde ya yo donc lande exemple idole na yo makambo esili te omona ka po babimisi lelo mosusu ka po ba RT yo kosala esu live te live nani audio na otela bino eza audio moko je crois bimi sali ba 6 ans passés je crois ça na ba 2020 nde audio ane bimaka bon ezali par rapport ya monika ndezaka ba deux fois Mimi Kabongo a expliqué quand loba que elle avait besoin d'argent, a comprenait que mutu anazo lingae yanga kota ki na rythme na ye yango ba bimisi lelo po ba nuire ye lisusu koya na yo te ba ko bimisa peut-être plus que ça mais ça no kimia ma chérie et puis nazo combiner ngo na ba vidéo mususu continue na ba émission na ya ba ton Léon ba ton papi. Tu nous fais du bien, ton jeu d'acteur, en tout cas, c'est les meilleurs. Kolanda na ote ba zunguluke, ba dongolomiso, ba ta solo ka ba ta mabe, o ba yaka kolkorbe pse ba ninga ba réputation, alors que lo kwa neza passé. Passé à mutu et affecté na ngo présent na été. Parce que passé wa neza na ngo et c'est le cas. À moins que, de toutes les façons, même dans une relation, hein, quand un passé refait surface, si osa face ya mutu o aza pena mutu moko atanga azo comprendre, je ne pense pas que passé wana et quoi affecter yo présent na mobile na yo tout consort. Peut-être 6 ans parce que zara na mobile mususu, le pe ko oza pe na mobile pe mususu ko yo kango problème ninga no pe mwasi. Mais ça ngo passé et puis on justifia kango salaka miso lo ba nga mona landa émission na bi ki lo ba ko bi na zwa ki je na ekaka. Donc kene apinga alinga mobile et puis batunaka émission moko ezali awa na otiela binongo batunaka babi yo linga basabi tinga linga mobile ton leon ton ezali awa donc bolanda ba vidéo o na otiela bino ngape na zolanda osilike ninga bébé na retard tournage na mbule beta kiawa na vraiment retard fatigué na leka na tournage bon. Là, c'est peut-être aussi que l'on va profiter. Non. Ça thing on a bien non. Natana ni yo. Ben so natana no longi na yo. Hein? Ozo wa mongo, ata soukité. Tu es vilaine, tu es pas belle, tu as une sale gueule. Là, biso velo kama bé. Okitota. Longi ma bé ni ngozana. Okitota. Oza vilaine. En plus ni ngozana mais ça OK na no. Oh, on a pas de me kobuti. Église ok na réserve na église solo ta maman église après solo bake onga na osala les amabe kaso lembo on nga pourquoi alors osolo ba chambre une pute comme toi une pute après ça va 20 livres après ça va $20 pour ça théâtre ba metele nga lisolo a osala loko ta on va na maman na papa na âge na yo o balate o tula les mawa une maman à ton âge au moins la 26 ans olé ça ba solo ba lekio Barcelone ba leki on parler ba bala ba on a respect. Une fille de ouf, une fille de fou, c'est mais nos place aux tout fini ni on a poto de ça mais quand tu as fou non c'est là on regretter la vie no bien. Keba na keba pour nga na ebani partout keba
Ça me décide là. Moni zuwa nde kobonisa oyo yango koma maloba mabe. Moni zuwa nde kobimisa oyo kopike Chris pamba tozali na tournage ya Mams togenda Matadi. Tobanda tourner biloko ya SB togenda Matadi. Zana tindelo ba photo mona tinde pe babo kilo na cadeau. Babo kilo na tindela ba pe cadeau anniversaire na bango eza dimanche le 26. Papa na mama babo tinga babota ma mukolo moko. Auto-école babi $100. Auto-école babi $100 pendant 1 mois kaka ici. Ce qui n'a pas doublé, n'a foutu sous 100. Parents na eti. Parents ni babokilo na ngati. Alakisanga ba on a vidéo, alakisanga na moi na vidéo. Na mona déjà plus à kosanga le bana kazana na bana mibale. Oh na zana mona moko komone Patricia, mona moko komone Josué. Oyebi oh fille on a sali nga passe na mutema moko yaya. Ah non. Ce que va publier nga problème ezati. Réputation na nga beba na yebe beba. Puis ça me ba ito beba na habo. Laisse tomber Kosilikate. Moi aussi je t'aime beaucoup. Kosilikate. Téléphone de planté qui petit frère qui ndé ko bumbisela ngango. Basale ngonda yena. Comme na ozila nga iPhone. Yango moni na oboye na ko déranger pour na téléphone. À part ça, tu as mangé comment? D'accord mon cœur, je t'aime beaucoup. Non, même pas bébé. Même pas. Téléphone est planté qui. Display est planté qui. C'est comme moi, ma message, ils allaient été ninité. Petit frère qui est dans le bouton, n'a tika ka connexion. Bingi azwanga ibate ke téléphone et bébé. Et bah tout ça il a un display. À part ça, ça va toi? Là, voyons mozo kantiano makanti belé. Je t'avais tout expliqué. Banda débit ici ko. Tellement zo comprendre ngate nazo monelo en tout cas nzamba lola omona vraiment. Soki na kantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga. Lova na bengi combien de fois? 3 fois. Na yebisa ko likambuko yo kaka batute. Olandaka gauche droite te yo kaka ngam na osolola da yo. Mama nini nini oza ko se perdre yo moko boye point nini. Bon ngai ozaka na motema nanga tu m'as vraiment beaucoup aidé na ko la ingrate envers yo mais ozaka na motema. Aussi nga bébé na retard. Tournage na mbule beta kiawa. Na vraiment retard fatigué na lekande na lek na tournage bon. Là c'est peut-être aussi que le moi il profite nanga. Non, zala fingo na no bien na natana ni yo. Ebe nzo so na so natana na longi na yo. Ozo mongo ata soukité. Tu es vilaine, tu es pas belle, tu as une sale gueule. Là ils ont vu là ma bé. Okitota, longi ma bé ni ngozana. Okitota, oza vilaine. En plus ni ngozana mais ça okenda no. Oh, oza ba de kobuti. Église okenda ngozana mo église solo ta maman. Église après ozolo bake onga na osala les amabe kasoli mbo on nga pourquoi alors ozolo ba chambre une pute comme toi une pute après ça va 20 livres après ça va $20 pour ça théâtre ba betele nga lisolo ozana loko te on vendre na maman na papa na âge na yo obalate otula eza mawa une maman à ton âge au moins la 26 ans olesa baba selon ba lekio mon pardon baba la ba respect. Une fille de ouf, une fille de fou, tu es bémé, nos places, aux a tout fait, nos niais, mon apoto, tu as mais quand tu as un foin, non, c'est l'eau, on regretté la vie de mon bimba. Keba, non, Keba, pour moi, on a ébani partout, Keba. Ça me décide, là. Moni zuwa nde kobomisa oyo yango koma maloba mabe. Moni zuwa nde kobimisa oyo kopike Chris pamba tozali na tournage ya Mams togenda Matadi. Tobanda tourner biloko ya SB togenda Matadi. Zana tindelo ba photo mona tinde pe babo kilo na cadeau. Babo kilo na tindela bango pe cadeau anniversaire na bango eza dimanche le 26. Papa na mama babo tinga babota ma mukolo moko. Kasi babo kilo te ya ba parents na eti. Ba parents babo kilo na ngati.
alakisanga bango na video alakisanga na mwana na video na mona déjà en plus akosanga le bana kazana na bana mibale oh nazaka na mona moko komone Patricia mona moko komone Josué oyebi ke oh fio na salinga pasi na mutema moko yaya ah non ce que ba publier nga problème eza te réputation na ngai beba na ye beba biso be ba ito beba na ngabo auto-école babi $100 auto-école babi $100 pendant 1 mois kaka ici ceux qui n'ont doublé na foutu sous 100 laisse tomber kosilikate moi aussi j'aime beaucoup kosilikate téléphone kosikate téléphone de planté qui petit frère akinde kubungisela ngango basale ngonda ye nango comme na ozila nga iPhone yango moni na obwe nango ko déranger pour na téléphone à part ça tu as mangé comment d'accord mon cœur je t'aime beaucoup non même pas bébé même pas téléphone est planté qui display est planté qui c'est comme kokuma ba message ezala été minute petit frère qui est dans le bouton, na tika ka connexion. Kabingi azwanga ibate ke téléphone et bébé. Et bah tout ça il a un display à part ça va toi. Lo voyons mozo kanisa no makanti belé. Je t'avais tout expliqué. Banda débit siko. Tellement zo comprendre ngate nazo monelo tant tout kan nzamba lola omona vraiment. Soki na kantira ko mabe to ndenge nini nzamba pinyonga lova na bengi combien de fois 3 fois na yebisa ko likambo ko yo kaka batu te olanda ka gauche droite te yo kaka ngam na osulula da yo mama nini oza ko se perdre yo moko boye point nini bon ngai ozaka na motema nanga tu m'as vraiment beaucoup aidé na cause la ingrate envers yo mais ozaka na mutema aussi keninga bébé na retard tournage na mbule beta kiawa na vraiment retard fatigué na lekande na lek na tournage bon là c'est peut aussi que l'on va profit nanga non zala fingo na no bien na tana ni yo ebe na zo so na tana na longi na yo. Hein? Aux aura mongo, attends, soukité. Tu es vilaine, tu es pas belle, tu as une sale gueule. Pour nga linga ko laisser batouté. Bango mo ba yebi, moi ba fano ba tindo tout nanga question. Bango mo le batala nga na télé, ba yebi idole nanga, eza muntu kingandi. Eza muntu pakala, eza muntu songolo. Si la bissal, je crois que oui bi mutu nto sola siko. Idole nanga. Bango beta masola idole nanga. Ça idole non. Ma préférée, nga mimi silati. Comment mimi sila? Nga mimi bisalu bato ba yebi nga te poto otala na ba commentaire te même papa vini a yebi même boli tout se voyez bi ke nga ici la bisalu talo moni lelo so mona sila c'est mimi so sila jouer tala ba sekel so ki nazwa trophée nazwa diplôme de mérite actrice au second rôle oyebi ke lobi belé second rôle c'est qu'un incarne ba rôle tout o ba pianga ça au diplôme de mérite nazwa quand Kalaté 2019 meilleure artiste au second rôle ngaït. Oui, Beka Mabima meilleure actrice. Vous comprenez meilleure na ba meilleure. Et là c'est que musale ça mama casse. Mam so ngana pesio toli en tant que petite sœur na yo, en tant que collègue de service na yo, en tant que idole na yo, en tant que idole na yo, en tant que idole na yo. So na télévision nge bandeliti suka na zo sidate. Et on a eu ça quand Nzambe merci. Ex 108. Bah ex. Si, 108. Bah ex. Si, 108. Parce qu'on a comme des lesbiennes, on a pas Léon Mobo, on a un télé maïlit. Assume cela. D'être lesbienne. Ngai, Moulouba, Maman Bissou. Azwanga pena na bassin alali singa azwi tan ya sukola nga mai asali oba mama baluba basala na bana bango lesbienne utala pe bilongi longa makasi ba se combattant wa koza lesbienne non moi je suis né le 10 avril 1979 mais koso makolo yo
Ato kimi même ko soti. Non ça inga it. Kasi. Moi c'est aussi pas Johnny. Moi c'est faut singa pas Johnny, faut singa ndeni. Lelo notanga ko mobile nanga kaka ni mission à Tito 6. Non ça peut biographie à John nanga muke. So bande wono ba bimission ko mi bolingo. C'est que yondo tchaka misu, netinga misu ngaba buna ngeza ba Léon, ba Georges, ba Simon, ba papa Frédéric. Ngali nga kombo mo boy ba ka somo. Pa bavon. Nazi Baudric ando beta ngaka na nzelati. Yo yaka mbesi nyama. So moi parler on a même moi lo mo bosi bo so na te bonga nena vai no bo so tsenga litoi penza dehors caméra so na chema yele excellence no gondi mabe wit to so la sko jibe mukulu to longwe plateau biso de dehors caméra ah petit Faut ça on a préparé. On a préparé Qu'on prépare bon, disons il y a bisous ça bon bisika au bazela en gros les alandais. Fille de ouf, fille de soif, fille à citron ouais. Tala moi so ebo sur la main, il y a pas ça là dans la prison. 48 heures. Tu sais quoi ebo sur la main était. Faut sur la main. Qui va payer Bangola en live boy. Ado on a checké deux couches. Kweza deux couches Angola ya. Ebeke na oya vi. Ba aji mususu za suba aja otike lungi nidte. Nyatika mwa dengola moko. Excellent aussi. La nyatika deux couches. Certains âges ne permet plus. Cheka Mongola deux couches. Et que quand on a salon baniatika moi meki api ya bon camoufler ta âge. Oh âge nanga to âge ba so senga pardon moi mama limbisanga mbula sika makambo sika yaka awe papa Nico tozala wana. C'est ça le quoi coup de girofle. En fait coup de girofle est ça important. Moi je suis Luba. Nga maman biso dans Luba. Maman Marie Soubila na profiter na pesi ma gros bisous na et na papa na kleka bon famille ka bon mobimba. Maman biso en sanga bi moi si il faut dégagera bien. Et ça moi si nous soit l'équipe meno attaché parfum et ça sentir et ça rapenza ko mobimba maman biso pesanga. Aujourd'hui citron. Uchi mususu ko fina ozuka mai nango mususu poko kata yango par 4 ochango na sona o ya mai bat mususu mingi to koma ba douce ba c'est la musu na sono ya mai uchi ozui coup de girofle uchi na mai ozui gingembre tangawizi soko dana rappeuse o râper uchi na mai no ko sukolo tika ngata pendant 30 ou 40 minutes soko ke sukola au sentir que ba port na yo ya nzoto ifungwami na kibo moi sipe to ke kana epengle muke OK pesa makoma na epengle ka moke o mona za moi si mususu kama mobalo asalela ke mingi mobalo asalela ke mingi asalela ke mingi biso ta baluba to na barambe belé au sala biso ta lumba sala bien so na loba na kosi ba tshana ba commentaire OK so baluba penda ba okote belé ba belé na kosa biso lumba bena kaya kian oh liga munene avo ke ko sukola nao lumba ta nango kisi munene traitera même ko sukosu au fini mai wana na mafuta mbilo chopesi mwana mona benake mwana a nyoso ezala dégager lumba sala makambe belé siko ngana mayele na ngai na lekisi lisusu oh na leki ya mama oleki ya mama pesi ya yo na pesi ya nga rien citron rien otomboli rien tango ke ko sukola atoche parfum te tango zo le kananzela o senti ke moi saisha dégager que mai ezaka kisi munene bana basi bakamsanga oke ko sukola olobela mai te mai esala mana maboko batu basali ngo yebeta dam na bango te oh il faut parler yo kaka mai yo kaka loba mai ngande na osukolo beso na bimi ya malamu nde elanda nga po eloko beso to la muka toke na osani to sukola nini nzoto merci
Ah, pose au chocolat, na malilio, hein. Nga 2 fois seulement. Na kin 3 fois ici 2. 2 et demi. Voilà, malilio. 1 demi. Voilà, malilio, tu es moto. Tantôt 1 et demi. Dès là, je peux mentir. 1 et demi. Je coupe en bas. En haut, pas en haut. Oh, aux autres camarades. 1 et demi. Le matin, tous les corps humains de l'eau. Mais les soirs, en bas. Je ne veux pas de trafic inutile. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Rien du tout. Allez. Merci beaucoup, Mimi Kabongo. Mimozara Pierre, pardon. Yoro frère Awel. Pour avoir ton tout chawales, tu mets ma soleil et belo abeta. Comment est-ce que tu es solo là? Oui. Et ça, on dit que tu es ici, Mandou, qui t'es le quoi, tu es tout la Côte d'Ivoire, oui, ça, oui. Externe. Te on a lobby bakanga melanga moko on a nga ko répondre on te pourquoi ça et cette batika na nasima basili kaka basa elanga ba testo oni yo bakanga melanga moko bongo ngai ce que so mena bando pesa ba kombo babali bola moleke belé peut-être pe na ebité te bola mutu mutu kutu batanga nga za lo yeku ndongo moni lo kwa suppositoire oh oui suppositoire ndeni kasi lo mo go baki no resili so depuis et mimi nango likamnene imunene Aisha oh ngala la mutu esala raté. Donc, on a évité que ta vie à 107 batikalaki. Même il y a 108 mois. Comme à 80, tu beaucoup à 100. Vraiment. 107 mots, réclame. J'en ai un message à mon cocanda. À réclamer. À réclamer. Pour n'y battre en raté. Oh! Mais Mimi, quand même, puis, hein? La carte de ma belle famille, c'est quoi ma pondo? On doit tout en dernier. Eh. Vous n'avez pas belle famille, bah bien, kilo pasa ya bipesaka eh lobi esimba na ngote na regretter na kenaka pa belle famille na ngamba moko ka belle famille moko on est quand elle mort combien 78 hein on est 78e c'est qu'on est bazawana aussi on a ba chiffre même après ba ex baza c'est quoi bon oh bon c'est toi qu'est-ce que ça bana Canada bana ngana continent tout c'est oui tu on a tout na tangi kutu le mususo bina forcer na comme tina ba Afrique ba 202 ya ba ex oh ngakuna ba ex mkebo Cardozo il esprit il qui nga ba ex Cardozo na posta ex ne mo ka bi keba yemo apelio yemo akomenga na TikTok keba wana elo nanga oh mutale kinga kuna ba ex Cardozo me bo kanga manga mutu kutu fo yamba ye wana no yambe azo yapi mutu fo kanga mane wana tala mutaba ex ebele encore c'est yango suna mukai te batika batu obi congolais ngelo mona kama wana congolais mukoka congolais zipa misu aotala raya ye nyonso eza normal okangi bena miso bite na otala no vina nga yo mona po vina dans problème ba érosion molingo ko nzambe na ngai yesu merci oyo yesu mo be mo atala kufela batu mabe Afrique oh a regretter précisément la Congo a regretter on peut savoir na bitala batu na kufela vina ba mo be érosion mais oui nini nikolo te yo kondi o fane penza mais yo mo na nu te no pambe za na problème érosion te ya pambo ko bongisa tente mais yo misu no kana nzoto a mutu Aisha musa makasa nga ko kango te pardon ngai ne na nga boye nga lo kwa roulage loboko ya rabo likolo karabo ngai bobo mana bojokana na zata kuna te poso na bina pia bino toli boyoka te OK ça veut dire moi na muke na makambo nyonso tu ate biso nyonso to amikolo muto oyo yebisanga ke onde nazana moi na 18 ans 19 ans 20 ans 21 ate il y a aussi des filles mères nakati wana ça veut dire nous sommes déjà des responsables responsabilité équipara acheter et ana mwana moko ana 20 ans mais kama makambo sala leki même na muta 70 ans mais muta 70 ans zongi sima comme le roi mwana 18 ans imagine toi Aisha to kende wapi vaut mieux que tu tombes le loko on to bomango lisusu ba biso oso ki lelo to ci opportunité oyo ya koya awa yo kanti sule ka okaninga na famille na zanga bato mema poto te Aisha to loba no to solo non zangita na ba 9 na ba 9 oui ezaki 7e anniversaire ya Magem Congo na fondation Fleuve Congo alobi abi na sa pe ba artiste plaisir na linga bango nonga ezaki mystère ya Njombe sule mo kwa benga ki o qu'est-ce non ça est passé par plusieurs personnes
ngai mobikisa benganga ba 16 heures na tournage ka bongo position nga habité na tournage aso sisi tournage. Tu comprends, non? Même pas les signes. Ça pour derrière. Tu as fini? J'ai fini. C'est le message au moniteur. Bonjour, ça va? C'est le message, peut-être connexion. Eh, oui, ben. Non, tu as assez chassé, mais on met la bâtard. Ça salit pas. C'est important pour la santé. Ça salit, mais c'est important pour la santé. Et surtout pour les hommes. C'est pour les beaux piquets qui ont conduit à vos mobali. L'homme se doit le battre par rapport à il ne peut pas mon été. Bon, avant de nous expliquer au détail, maman, Pessi, pour les qui se fait dans la notice, qui se fait dans la notice, c'est arabien. Non, c'est bien pour la santé. Il y a un qui vend pour un peu sur les détails. Pour les qui se fait dans la notice, c'est arabien. Au bon moi aussi. Comme on a bon moi aussi. Et prêt sur un conflit? T'es à Okufate, bon, mais ça n'a pas si logué, on a masqué seulement pour on ne sait jamais. Où est-ce que moi aussi? Il y a au bouquet. Au monde de ça la soupe. Au monde de ça, ça maillot à pembe. Et l'eau bébé, l'eau blanche. Et on met là. Oh, attends la tine à eux à là. Au tien à kat. Tu te rends compte de l'oignon sur Zolman? Maman, ngate maman mtapenga ba détail ngana okomisa ka ba détail. Ya jamais si ça pour miso ekima nga eza kisi. Na bon mélange ça la excès de dose. Pour excès de dose, ça fait excès de love. Zana si ça. Oyo même na ti, même na masanga, même na mai no yomela. On des amakasi. Ko ganga ndete si ko pesa explication blo na buzobo ina wala malé. Oyo katana nchunga. Vandela. Oh, comme on a vendé là. Maman. Oh. Tu comprends, non? Même pas les signes. Ça pour derrière. Tu as fini? Oh, pour renforcer acide ou acide dans zoto. Donc na saki mabe nga. Donc na saki mabe na ngina na sol na bino maman nyo so c'est passé dans ndako. C'est comme ça. On va bien ça en 32 000. Et on me cher. Ba qui ça beaucoup que ça na donc na saki mabe le wana ko expliquer bino faut pas déranger ma femme. Cause ezabo na saki mabe les sous na. Te on sali mabe te ka so obongisi. Bon si on dit on a ndé no banako. Buko sela nga wenze biloko ndinga na sengi bino. Hein? Kasi ça wenze pour les autres non. Toi. Ya obo moi si notre. Le temps zo biloko besoin nango donc ba kinyo so ba ki yana. Ba yebi te ça yo. Quand on prend zo ba tu commences à m'énerver. Yondo kanisi uza moi ça 1m80. Moi ça mbinga bonga ko kanokanga soif te si te pe limisa na terme pardon. Ataka moi ça misane na mobulu te ndeti moi so gwanga dana découcher na ngai. Attends 3 fois, 4 fois. Mimi. Donc, vous voulez alerter maintenant tout le monde qui... On veut pas y aller. Ah non, mais tu es parlé, puis tu dois répliquer. Donc, maman, après ce bloc, tu as ici du courage, après ça reste... Comme la bête, tu as sur le guise. Et là, c'est bon, on est dans son moment. On est dans mon moment. Eh, à quoi on m'a dit, ngate. Bon, m'a dit. Eh, bon, mais là, allez-y, vous que ça peut pour pas bien se mettre dans un problème. Eh, vous soumettre maladie, non, on va bon ici. Ben, ça veut dire que dans le problème, on va essayer de faire un traitement. Ma femme m'amène tout ça à Yébi qui tombe. Maman est plus âgée que moi. Non, si on reconnaît, c'est naturel. Maman est plus âgée que moi, sinon. Il y en a dit non, il y en a beaucoup qui les lots. Maman, c'est quoi, Mimi, on est époque contemporaine. Je te dis ceci. Et Zamba, Souka, sa maman. Ou soit sur la maman, la téléphone, on l'oublie, ma casse.
ezambala suka lelo badina no bazata bon moi si moi kola moins sérieuse na lobi na yo akutu mobali pa mobali mbongo na nzoto ezambala suka lo lelo mibali important mikolo ya suka eza lelo $100 nganga na $100 pasteur même taux 200 sur combien ya na otiko Zoka ngoka blongo. ya ta yo moko esa mabe bon mona ngo aller retour te etika les sungo ya tika orgueil et quand vous amenez des choses comme ça vous alertez tout le monde qu'il y a ça dans la problème babale hein bon balekte mutu te ya tika orgueil joie et sungo koko za dina naza mosi na lobi kanga azate dina simba yo nde mutu olingo opesa impression yo tika ngo kana mais eza chasse vare tika kana opesa opesa nongo impression te ya nanga eza okwa lipa na mwamba bonjour mère yo awa ya mikolo na boye te ozawa mpona te en fait na opesa ovandisa mieti non tu vas pas en fait na sole na oya onga senga ona vanda oboya ti c'est yo changer te yo bon na longa ba sujet nyonso ka vous te na borde te oshila yo komela ndene pa bino pe ndako ezango te na sole na bof vie université ya musika nde tosala ba examen et tout yango na sole kina po examen so esilo si examen si na IGF on ça contrôle ndako na ezaka motuna po ya na dina insista nga na vanda yo boya na kamwe kote ya na dina avani na pete tu peux faire ça tu changes les CG c'est bon 32 500 transport non ya eza na ona to ya lelo 32 500 mère yana lelo fo yo bomana pa na sepeli komona vraiment na pe na sepeli sinon santé mabeni osala si na vanda pena benga faire soif na plaisir mais pas na kanga ba plaisir bobo le na yoki oya na bandi ba mabondeli siko lingi bolingo ba memono ndeni bolinga ka bolingo mo be mo se mo ya selelo contre plongeon ndo mona ngo bleto ndeni te to sola siko ndenge bana kimba sola bobo tu fais sembler ya nini pongo no to yeba na ba intimité tout bobo plein espace na ngana lingi yo de vrai moi bilom so na bombe na kena rande mo na Europe na lingi yo tozonga na mageto za bolingo kala siko to bande ngo esi oti poto ye to yebi ke mo si pas da yo nde ba boyo kala na pasi to évoluer ino so ima ke mo si na zo au sentir to ma ko bango ilo ko lingila ngate ni yasina kala ke to bomba o tika nga nzoto miketi tala nga na obienti no la tape ki leloti tala nga bien bobo tala nga bien na mona pe ba photo afion pa ziza na téléphone o vanta ko kanga makolo nga fimo be na panza na nga imagine ba se mec na mabokino nga déjà ba adopter nga mais yo mo nde mukolo ne funga ka piste bobo o kanga loka sentiment no ya pamba parce qu'on a tout en citron na tu bena jide gingembre na ti moi ça samba bolingo mo boy on dit bobo j'étais à la folie je te jure pour le moment na yebiso non koka tesa yonga na koka te pianga espace na to sa bolingo mon pona me mona ba douceur ngo comme sangelo mo na ni mamelo ni mangenge ni luzizila na mimika bon fi de ouf pianga espace na nga bilo muso donc dans sentiment on a besoin na envie so la envie na to mo sa démarche au salité démarche au sali pota on sa on ta je mo sa fungolo Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.